Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengoso Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup, t'as un an à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en semaine pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Voilà. Ah non, là, Sabine, on a noir. Parce que nous avons qu'une ça l'émission. Qui m'a marre, on a pas de répondre à ça avec le paysage. Voilà, na landipe modèle pas maman love na ngola. Ni stratégie na maman Rebecca wa balinga bongo. Mbote na batali pe na balandi nyonso ya réflexion kombo na ngai Kambulu naye ko répondre na mituno epesamaki na réflexion pe à part wana nalingaki naloba réflexion ezali chaîne to esika ya lisanga moko oyo tozosangisa baide moto aleki moto kuna azali te naloba yango mete fois ke biso nyonso toyaka tozotya bamayele na biso moke moke na niveau ya moto na moto eza na bato misusu barepondaka bavideo nyonso te mpona teke bayebi bareponse akopesa te misusu ezali ke ayebi reponse me aza na temps te mpona poto to à part poto bato misusu baza na ba occupation misusu eza kaka réflexion te ozomona comme na kosenga na bandeko nyonso baolanda biso bozwa courage oyo ayebi ke aza na réponse akopesa apesi oyo mpe amoni ke aza na tante ya répondre eza problème te soki mpe oyebi te ezali sika a biso nyonso tozoyekola alors nakoloba na mfumu tsako tozo sepela na boyebi na yo na bamayele na yo mais tosala yango ensemble voilà mpola soko tosangisi baide biso nyonso naza na kondima ke tokoyekola eza na makambo ya molimo eza na makambo ya vie sociale nde tolobaki bie tolobelaka tout sauf kofinga oyo eza chaîne ya polémique te mais eza chaîne moko tozosangisa baide mpona topusa liboso baduti oyo tozalaka na yango yango eza moto nyonso te ke soko arépondre te ke ayebi te miso eza manque ya temps miso mpe ke ayebi mpe réponse yango te aza na besoin ayekola a partir ya baoyo bakorépondre na mituna paster na biso alobaka ke paster Paul Lonja napesi ye mbote aloba na nga bilimiere omoni nakosa l'erreur mais soki olingi oreproche nga fo yeba tonalité ozomona mais soki oyomona ozoreproche oye na maloba ya malamu mais tonalité na yo elobeli na yo ekoki koboyisa moto ayoka conseil na yo nakosepela na koencourage biso nyonso tozala na manière ya korépondre tozala mpe na manière ya kotuna mituna na biso oyo eza famille réflexion eza famille edérange motu te soko likambo ezali tosololaka komi bana na nzambe mpona motuna oyo etunamaki mpona bandeko bakongolais na baangolais bayokanaka te mpona nini ke bakongolais soko bapesi mokongo balobi ke baangolais batongaka bango baangolais mpe babiki soko bapesi mokongo bakongolais batongaka bango eloko ya liboso na koloba angolais to congolais oyo bakamatanaka par rapport ya bakombo ya bamboka na koloba ke bayebi histoire te bayebi histoire te mpona soki oyebi histoire ya Congo
okozana tante kutolo bana congolais ki yeboyi obi angolais yeboyi eza manque ya koyeba histoire na encourager tous les congolais pe na encourager bangolais bokendo sa ba recherche na moi lelo koma ko trop facile pona nini internet etonda na boye bebele ono so kendo luka pe réflexion ezali awa pona ko tuna mituna pe ko répondre na mituna metolobite ki to ebinyos. Voilà, pour la réponse pour les Congolais na bangolais, eza faux débat. Eza na senga ke tout le kato sa ba recherche, tout le kato yeko la histoire ya Congo, wana ba discussion ko zala kate. Voilà, na ko loba sikoyo par rapport ya na bano tanga pa na komaki yango par rapport ya histoire ndeto tuna ki mutuna Congo diantotila. Alors avant la Congo diantotila to Congo eutaki quelque part. Na histoire so ke na YouTube betika ka Congo diantotila be histoire ya Congo ekobima nango ebele to koyekola ngo elongona bino. Alors babi ke o ngana landaki babi ya siècle 8 tango wana bakumba ba Congo ya ba Kinshasa ya ba Gabo ya Bangolais la kate. Ezala na oka mboka oyo nzambe akelaka. Pe mo Congo, ondeto ba Congo. Babi Congo wana mo wana na kikongo elakisi kaka demokrasi to lisanga ya makanisi na biso nyonso. To lisanga ya makanisi ya banso. Congo. Wana o ninga na meki kolandelango par rapport ya internet. Na ba oyo ba monike to bando continuer koyekola eza mabete boya koyekisa biso soko tozo kende pe libanda. Alors babi na siècle 8 wana ezalaka nango kaka mboka ne Congo diantotila. Congo diantotila na mukuse na ezali ntotila wana elakisi roi. Elakisi roi to royaume roi ntotila. Comme ezalaki lisanga ya de roi moko azaka na kombo moko ezali na kombo ya mfumu Mbala Ntsaku moso azaki na Lukeni. Alors na fin ya siècle 14 na début ya na siècle 15 nde place lisanga wana ebandi kokabwana ekabwana ki telema ezali lisanga munene ekabwana ki na 144 tribu wana ekabwana ka na grand parti mfumu Mbanza Ntsaku na Lukeni basangana ki moko azalaka na ndenge ya ba politicien ya force ya etumba komisoda Ntsaku Mbala Ntsaku azalaka ya makambo ya molimo to spirituel. Alors histoire ngo eza kuna boluka ngo pona ke mulaete pona temps l'air bango basangani e kuna 144 tribu wana munene esali ke bapanzanaka ndenge to bengaka ngo na kilelo Afrique. Alors ezalaki na grand partie kendaki na ngambo ya Gabon, grand partie kendaki na ngambo ya otobenga Congo Brazza, grand partie kendaki na sud ya bazulu otobenga na Sud Africa. Komi epanzanaki bakote wana nyonso. Peuple wana bandiko ya Gayar eko tuta ba Namibie eko tuta ba place ebele comme presque bakote wana nyonso ezalaki bana ya ba roi moko to ya ba de roi comme ezaki ba lisanga ya bato o bazakara na kati ya Afrique ko pusana yango eko sala ke to panzani na niveau oyo. Alors nazo ekamwa mbango pona likambata siko ndenge nini eyaki kokoma ke ekoma Congo, Kinshasa, Brazza, Angola, Gabon. Nyonso wana euti epai moko na lisanga moko. Na 1885
na conférence oyo ya Berlin oyo elekaki na Allemagne nde bazwaki décision baya kokatakata Afrique. Yango moni pasi ko bakomo kata Congo, bakomo kata Brazzaville, bakomo kata Angola, Gabon, me bango nyonso wana ezali baza moko bauti na ba descendance ya bakoko na biso. Nde kotambola na kotambola bazotika tika bapanzanaki yango tobike peuple Congo ezali presque na Afrique mobimba. Yango batalisi biso Namibie, Gabon, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Angola, komi eza ebele tellement ebele. Yango biso ba Afrique photo zala na bomoko pona to uti na bomoko. Alors makamba ko swana ezala na ngote Congo diantoti la eza elibota. Nazomona komi ba uti na ndeto lobike to so yekola yango. Bande konangai na ko encourager bino nyonso soki oyebi mutuna te soko bi réponse à mutuna batuna kite pour répondre te. Ou bien que oyebi réponse ango moza na tante eza normal. Mais biso tozala na réflexion toye koyekola. Oyo amonike ayebi koleka biso ayekola kisa biso. Voilà. Comme nasengi merci na zala kondima ke na répondre na moke ya tango o esengela ko répondre comme peuple bantou na ndenge nga na landi na mukuse na nga peuple bantou eza peuple mo composé totila elakisi roi. Alors royaume wana euta ko esanganaka mfumu Mambala Ntsaku na Lukeni le basangani yango ezaki force ya ba peuple Congo. Alors na histoire na landi yango eza kitoko na ko encourager pe mutu nyonso alinga yekola nango eza na internet peut-être nga na lobela ngo pe comme il faut te mais tozala pona koyekola soko yo yebi koleka biso yaka kaka lakisa biso yango pona biso pe toyekola pona motaleki moto awazate place yo sukeli musu pa ebi ko répondre kona. Comme merci d'encourager na bataille pe balane sa réflexion na mokil mobimba to si soutenir bo répondre na mituna bo tuna ka pe mituna aw ezali place ya cohérence te mais ezali place à ko partager ba makanisi na biso.